Mission TV, le miroir du monde. Ndeko Mukuna, militant ya UDPS wana. Ndeko Mukuna. Mukuna comme militant. Oui, militant UDPS. Alors à comprendre ma bino bozo sala ya Mukuna abimisi ba vérité. Papa, awa na Kinshasa ngana zo benga boye. Ke ba Congolais nyonso ya Kinshasa to ke ko semble pas passer Sonika Fota. Sonika Fota boyebi ke yende moto na kanga pourquoi botindaki Alex Labino Ronsard Malonda. Kanga parce que Mukuna na passer Sonika Fota to ke semble pas na ye wana na Sendwe. Église wana fait tonda dimanche sono to kende kuna pourquoi parce que yé au moins azolo ba vérité. Yé au moins aboyaki $50,000 na Jeep. Wana patriarche. Le tambo qui dernièrement patriarche. Tellement pe na mulo. Abila patriarche. Sozo kota pane ba kosa na moyi na butu kana bango kuna. Pardon? Ba kosa ka bino na moyi na butu kana to kana bango kuna. Ba lo bakawa na butu bosa na bango kina. Wana liziba ya bom moyi. Te di ici que bande on a besoin de pes. Baza na kobanga. Bazo banga ba yebi que non bazo échouer parce que en 2023 population ngoluka yeba 15 millions wana ozwaki. Botaki wapi? Rétro commission. Botaki wapi parce que ozana moposa. Baso de mouton guerre aussi la na mboka. Na Congo guerre aussi là, ba aussi sa nyonso, ba taxer ko passer identité rwandaise. Parce que anena aussi sa guerre. Bokena dialogue na mutu oyo azoboma batu oyo azopasola bamama bomu oyo azoya azoluka kata katanga bino bokena dialogue na ye po bozongise na zamba so azonga so kosala makambo na yo moite ninga zonde ndeko gloire na ibite soki ozalaki na mbula nini tango Kabila azwaki bokonzi na mboko na 2001 Jean-Pierre Bemba yime mamando le kakuna na Équateur obi batu boli bakufa na guerre wana. Et pas na biso, aucun plan n'est mis sur table pour nous faire jouer chez Félix Tshisekedi. Piso ils ont na moka, la source c'est l'IDPS. Parce que l'IDPS d'abord na kati parti na organisé. C'est ça, c'est un qualificatif de bado, ils ont injurté. Combattant bazaba bado, est-ce que vous retirer le fisc? Na lebi ba commenta ba bado. Ma Mission TV, le miroir du monde. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Comme je vous disais, na Zalina Messier Alain, ou Azali coordonnateur national, il y a des jeunes kabilistes. Tozanaye pour tout solula Makamboka et bakisation est belé par bango, insécurité à l'est et bango kaka, bazo akizé bango, problème na nini yo bango kaka l'onion surtout bazo akizé. FCC bazo akizé plus PPRD yango to zuié to solana ye moi likambo mokre bande commission balobi ke non élection ti yeswa koya to yo kapé makanisi na bango ndenge ya bango ezali. Bonjour Cordon. Bonjour ndeko gloire. Esengeza pona biso ya na ko legalisus na nzela itandoike oyo bande kona biso ba mesana ko yoka biso. Ma Mission TV bat balanda ngo balakana sengo parce que bino ba journaliste ya kotoyo bozo sala kwa bango te bino bozo sala makamna ndenga bosolo bote na bandeko ya États-Unis ya France ya Canada bandeko na biso ya Est ndeko Safo Daniel Safo oya tiki Kinshasa makelele ya ba télévision age Olanda côté bandeko na ye bazo souffrir na Est kuna na Ituri Longonia yango nde ba Congolais baza mposa ke ba mona bato ba salela mboka lolenge aosalela atika bato ko finga na ba nzela etandoike kolanda bato na nzela ko kende ko kolanda ba Congolais côté baza na kata province po Congo ezaka Kinshasa te donc ndenge mbongo bo mona nga lobby bo mona nga côté ya idiofa na okende pe kuna ko sona bandeko otala ndenge mboka zo tambulama to ke na ba Congo en fait na Congo central na Matadi na Boma na Équateur tolia mwa liboke donc merci na bande connaissance Bolanda biso. En tout cas to ke ni maman la FCC mettons on vous accuse FCC PPRD que vous êtes à la base il y a insécurité nyonso kuna na est et puis na côté ya Katanga balobi que non
Gédéon Kyungu Gédéon bakanga qui est bino kaka président na autorité morale na bino muto libéra qui est bino muto boyebi makamunyo so les kanakuna bino muto boza la base yani tant bozo ka ba accusation ana est-ce que ça vrai tout ça faux parce que tous a besoin tous ba information vrai par rapport ya bino pourquoi bozo tia insécurité na mboka ndenge bato mususu bazo ndeko gloire ezali soni pasi pe mawa pasi pona nini parce que bandeko na biso ya opposition on a l'opposition dans l'ensemble tant biso dans ko kamba mboka tant patriarche Joseph Kabila azaki ko kamba mboka baloba ki bango so mukolo bazwi mboka oyo guerre kosila na mboka na Congo guerre kosila ba osile sa nyonso ba taxer ko passer identité rwandaise parce que anena aussi sa guerre te bamusu balobi ke non to ko cha base na biso na Goma alors lelo awa kolela bandeko na biso ya IDPS ezali avec des chèques ceux qui makambo zo kokakazaka zo memako zo kokakomemango te otiki kaka otiki na okazaka yango to senyi ba mikolango eleka mbambo ndoke na 2023 population azongisela biso bokonzi biso pe perdre dozo bokonzi parce que biso to nakolela boité ndeko na lobaka que na management to lobaka échec et se justifie à gâter échec et allié échec et se justifie à gâter et puis na kate échec ba tout na raté banani baza na gauche banani batala rende manager azo kamba groupe wana batande ko IDPS lelo nde bazo kamba mboka kolela lela oyo ezali avec des chèques pourquoi parce que bango babi 37 ans de lutte so ito aussi bokonzi Congo moi nyonso a rejoindre vie au asengeli ko vivre et manda bakoti ba yeli biso makamba baso do mouton ba yeli biso makamba rétro commission ba yeli biso makamba nini ya 100 jours n'est-ce pas to moni lelo pona ko kima bache nde ko kamera na prison donc nyonso wana pona ko distraire population bolanda biloko wana te bino ko population bolanda o ezali vérité par rapport à ba fait tokira ba fait nde otani nde ko Kyungu Gédéon Kyungu à l'époque tant ndeko Joseph Kabilaaki mokonza mboka mutu wana ndeko sala ba makeli na ye to luka ndenge nini ya ko luka ko résoudre question wana to bengisa ndeko wana na dialogue andima sala rétition ayana batuna ye n'est-ce pas to longola to imema ye avant na kimia parce que vie humaine est sacrée makamnyo so o ezokende ke occasionner liwa ya bandeko na biso et amalamte il faut qu'on privilégie voya dialogue ce que taliba accord na biso ya Lusaka et loba que non ceux qui ba guerre na est partout parce que ba susaka batu mususu te na nini na gestion ya mboka alors frustration wana tinda bango ba kende kozwa minuki yango to kenda mais to komi awa to mona ndenge nini makambo sala na eko Alain pardon boke na dialogue na mutu oyo azoboma batu oyo azopasola ba mama bumu oyo azoya azoluka katanga bino boke na dialogue na ye po bozongise na zamba so azonga esi kosala makambo na yo moite ndenge azongeli ndeko gloire nayebi te soki ozalaki na mbula nini tango Kabila azwaki bokonzi na mboko na 2001 Jean-Pierre Bemba oyebi mamando leka kuna na Équateur obi batu boni bakufa na guerre wana ya ndeko Jean-Pierre Bemba obi batu bakomi bakufa na bandeko bazaki na Robert wana na RC de Goma combien de personnes étaient en train de tomber chaque jour hein obi batu komi bakufi na makamba ya guerre ya M23 mais c'est pas le leadership ya Kabila Joseph nde sala que non asangisa bango nyonso bacha babenga formule inédite 1+4 to kenda bandeko na biso Équateur bazala kimia lelo donc obi que non nani bandeko ya droit baloba que vaut mieux non vaut mieux un faux arrangement qu'un bon procès oyo ekozala ke ezo profiter na monde. Je crois que voix ya dialogue est important. Hein, ndenge tomona besalama kuna nous ne sommes pas d'accord avec ce que fait nos amis là sur bakatakatanga sur banane. Mais de la manière où sont tués aussi ça pose problème. Les autres qui kuna na France 24 j'ai vu on parle de 20 morts. Baza bandeko ba congolais quoi yo na ngai. To saka na ratel likola ba na internet. C'est des bêtises dans un pays normal va démissionner. Va tika bokonzi. C'est ça.
c'est des bêtises. Donc éviter on a biso ba o bazar ce qui ministère intérieur ce qui ba conduit bazar so bazate. Tout le monde a ba photo ba voyage, Lubumbashi mais changement exacté. Hein? Gérer c'est prévoir. Mais bien sûr que moto a un plan ya attaquer en avance. Mais ba service c'est la sécurité wana. Ministère intérieur, il faut ba anticiper pour prévenir des vies. Parce que ça va ndeko bazo kufa mu fait. Droit de l'homme ko se sériser na ba dossier wana. Ce sont des Congolais, ils ont droit à la vie, peu importe les problèmes, il faut chercher à trouver une solution palliative et à temps. Vrai ou faux, pardon, vrai ou faux. En dehors de ça, ce qu'on a dit, on a besoin de Kadeko, en pleine journée, tout le monde a revendiqué, personne n'est mort. Tu éviter qu'est-ce qui s'est passé, que FARDC, service à nerf, mais la bonne information est que Moutakou Fagité. Mais le gouvernement est complice. C'est pour dire qu'il faut chercher toujours la solution au Ezali, la moins coûteuse. Pour vivre Yamoto, il faut qu'on protège Yamoto. Peu importe la revendication Yamoto, peu importe autre ligne conserver pouvoir quoi que ce soit, il faut que mettre fin à Babilo Kouana. Il y a une incursion comme ça en pleine centre-ville. Lubumbashi c'est une grande ville. Babiloka bongo batu mususu bazoi masasi wana bazai na kata ya batu wana te bazui masasi ka boy. Et donc il faut comprendre que nos amis de l'IDP sont en train d'échouer et chez na bango ba chango de kolona nzoto ya FCC. Non. Ça c'est faux. Parce que tant bango bazai na opposition babiko ba tant ba kota ba pesa solution. Et lelo bazana pesa solution te comme sur FCC. Non, nous sommes dans un gouvernement de coalition mais chaque ministère a des missions spécifiques par rapport à ça. Je crois que ma responsabilité, bien qu'ils aient partagé, mais la sincère. Ceux qui sont de l'autre côté, ils sont dans la population en 2023. Et puis, pour ça a rassuré que la population est dans la semaine. Volding Kitouka, mais c'est Cordon Aleng. Vrai ou faux que malgré que vous êtes dans la coalition, souci na bino, et que le président actuel a échoué. Faux et archi faux. Parce que nali responsable, nali membre ya parti politique au Bengami PPRD, nali communicateur ya FCC, nali communicateur ya PPRD. Et pas na biso, aucun plan n'est mis sur table pour nous faire jouer chez Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi, c'est la population qui l'a voté. Mais nous l'avons accepté avec notre majorité parlementaire. Ceux qui ont dit qu'il a échoué, on allait prendre tout dans le gouvernement. Ça, c'est la Constitution. En son article 69. Mais nous avons voulu que coaliser Ndeko Kabila patriarche. Andimi coaliser dans Félix Tshisekedi. Nous sommes dans un gouvernement de coalition, n'est-ce pas? Et donc, ceux qui est marché, béton. Mais ceux qui est bloqué, Kabila Mtazanango. Au moins que tout de suite, moi, je suis sincérité. Tu as suivi une déclaration en perte de vitesse. D'abord, la source c'est l'IDPS. Parce que l'IDPS d'abord n'a qu'à partir à organiser. Autorité morale n'a bino l'IDPS il y a 3 ans, il y a 18 ans. Oyo, Anoma qui kuna ce qui président intérim en violation, il y a un principe statutaire, il y a parti. Autorité morale m'tatinda ibon. Président en intérim. Nakata ya constitution na parle statut na bango ba violer déjà. Est-ce que ça besoin de tinda ibango? Et puis nani le président a violé sous ba statut na bango a voté a nommé sous nani secrétaire général AI. Donc des violations en violation. Aujourd'hui, nani décision il y a président AI, il y a IDPS a nommé ba fédéraux na niveau il y a province. Contesté partout. Est-ce que c'est besoin d'être aux crises? Quand on n'est pas en niveau d'abord de maîtriser son propre parti politique. Et tu crois qu'on va gérer donc, Bako Sarabinote. Bino, Yomoko Zomona Maramne Zosala, l'élection va faire. Ce sont des faits qui sont réels. On a vu sous Claude Balanquier. Alors, que non, il dépend de ça, ceux qui 37 ans. Dans le pouvoir, 370 ans. Tu sens que il y a IDPS, bazar un peu organisé.
bon c'est vrai que pour parti politique ont une vocation à conserver mais ko conserver en na ndenge ya démocratie mais pour conserver en baza pour conserver bango bokonzi faut bosa la population après ça bino bokonzi wana si réellement que bozo croire que boza na ko sala msala na émanation ya population alors ceux qui boza prêt ya affronter population pour azon c'est bino bokonzi wana na 2023 boza na ko banga te bokende na ba élection. Le président du Sénat a proposé tout ça la caisse spéciale. Tout le monde a mbongo des gens parce que l'élection a biso lingo et ça les makara na mbongo ya biso moko ba congolais. Tout ça proposé te ba voyager pour l'élection mbongo on a semana ngoto za nini na tozo na suna ba dictat ya ba impérialiste. Ozomona mboko to wuti nango musika ba nationalisme ba kufa pona mboko tout ça pour ça eza na bon sommet ya solo. Mutu moko ta ila biso susu kozo sa biso na sima. Hein? Bato wana ba pia mboko plus de 80 ans durant besoin de personne à Sima parce que nous besoin pour ça. Pendant 18 ans. Ndeko nanga ko mamboka ya lukuta. Longwa lelo na Kishasa tina Chikapa. Olongwe nzele asphalté kenge okomi na Kasai, okomi na Kikwit, okomi na Pont Lubwe, okomi na Pont Luange, okomi na Lova, okomi na Chikapa. Nzela est asphalté. Joseph Kabila azwa voiture na ye. Ana volant. Tant que monsieur bazo voyager bazo kende soki wapi ya azui volant na akei ti na Chikapa atali nzela wana sima nango lelo ba nzela wana eza ya kobonga n'est-ce pas eza wana eza koboma te eza kobongisa soko okena Lubumbashi lelo okolongwa na tongo ti Kolwezi nzela eza asphalté kolongwa Kolwezi Likasi Fungurume Lubumbashi Kasumbalesa oketi na Mukamu nzela eza asphalté parce que Kabila atambola nzela wana oke côté ya Kisangani azwa mutuka yemoko na volant atambola na kati ya mboka na moko il n'était pas dans de gauche à droite et okende ko location ni libanda mboka ezokufa alors wana eza koboma te eza kobongisa et bande on a besoin de pèse de l'eau faut pas opposer sur acte d'action hein sociale. Nous avons vraiment levé là le plus cher ya koluka que non ba réussir parce que mboka eza biso comment on peut faire tout ça là que ba échouer pendant que biso moto et population de sauver donc on est ba politique eza ba déclaration populiste je te dis ici que bande on a besoin de pèse baza na kobanga bazo banga ba yebi que non bazo échouer parce que en 2023 population koluka yeba 15 millions wana bozwaki bozaki wapi rétro commission bochaki wapi parce que vous en avez pour ça. Saut des moutons, saut des moutons, bolobaki saut des moutons 3 mois. Mais tout le monde saut des moutons et coupé ça qui n'a pas passé. Moi ba tambolezate pendant plus d'une année. Mbongo c'est bien combien et puis vous savez là quand on dit réserve na banque, la réserve na banque. Kabila tika 1 milliard 500 millions de dollars. Bino tamboyaki vous savez là ngonini et puis nani combien de quoi? Combien combien de temps 2023 bon temps bozawa. Bon, pour déplacement il y a institution président de la République. Et puis ministère qui était belé. Et puis investisseur combien ba yé o eza que Congolais se profite a profiter par rapport à déplacement wana nyonso mbongo ezo bima na mukata mbongo na l'état yeli biso combien en termes d'investissement pour Congolais ba nani misala. Lelo to moni déjà bande on a biso mususu. Il y a des bango moko babi ke tata Tshisekedi atika biso na nini na chômage et oyo pende ko na biso a aussi pour contrôler loyo azotika biso peka na chômage déjà to comprendre que non bazaki di boso na distraction ba combattant bien que balobi ke to benga baso ba combattant te ba to benga ba combattant ba mais ba combattant ba na limiter ba ndiko réclamer déjà que non tozo mona clair société hein bande ko na biso nyonso ba utaki diaspora ba yawa bazo distraire mo konza mboka ole a se occuper na social la population et ça kaka biloko distraction. Alors, tu comprendre que volonté à Botonimbo Kaloko ezalité, ba komi ko banga ba élection. Ndeko mukuna militant ya IDPS wana. Ndeko mukuna. Mukuna comme militant. Oui, militant IDPS. Alors à comprendre ma bino bozo sala yango mukuna abimisi ba vérité. Papa, awa na Kishasa ngana zo benga boye. Ke ba Congolais nyonso ya Kishasa to kende ko semble pas passer Sonic Afuta. Sonic Afuta boyebi ke yende moto na bino. Pourquoi botindaki Alex Lamino Ronsard Malonda. Parce que mukuna na passer Sonic Afuta to ke semble pas na ye wana na sendwe. Église wana fait tonda dimanche biso no to kende kuna pourquoi parce que ye au moins azolo ba vérité. Ye au moins aboyaki 50 000 $ na Jeep ba proposer ki na présidence. Ye muto alekisaki Malonda ki aboyaki nani corruption wana ba proposer ki men to landaki ngo no
50 000 à proposer, il va payer pour sa déclaration contre Malonda. Deuxième chose, il va proposer na poste wana parce que baza na poste mutu nyonso avant de chanter à l'honneur de la parachique. Donc to comprendre que mande on a besoin de bazo banga ba élection to ki mususu pe opportuniste mususu alongo pe mikolo alongo na FCC azaki na ba média akoma iso ministre oh non ba élection ça na 2023 2030 exacté apo ayebi déjà que bande on a des pèse bazo banga ndeko soki o wapi o benga kaina o azaki vice ministre ya intérieur ouais albi que non élection exacte parce que il y a des personnes au banga faut que moi déclaration bon pour ndima yo ndé on a besoin mususu nani ndé on a besoin mususu ministre ceux qui vice ministre chargé à la défense akena kasa a déclaré que non élection biso ko sala tenance kaka na Jésus-Christ c'est normal bino pe na tout mutu na mokozo continuer bozo pesa denile si combien ozo pousse o azomoni la rabino ba vision que na 2023 Kabila ozo ndeko gloire ndenge yo ozawana ozana ba droit nyonso constitué pesio ndenge moko ndeko Denis Lesi alobi akoloba pe makambo ezo ile na motema ila motema te alobi vision eza mama nzambe papa eza mama nzambe yo moni déjà awa lokola biso to koma mona ke non batole basa ila nzambe bakomi kolanda sikoyo moi misolo mike pona kokenda ko escroquer bandeko na biso ba mami chibola église de komis lelo et qui dit ça mi makasi likolo ya comportement ya bato mususu et c'est normal que bandeko na biso mususu nzamba a changer scopole a comme ko utiliser bandeko lokola ko ba Denis Lesi alo ba vérité oboki okanga yeb na prison botieli minduki na banini asenga autorité morale na bino pardon pona ba non ce sont des déclarations populistes comment ni moto soki amona zo échouer a local lelo tonga na epsikio que lelo mutu nyonso po aponga la vie na ye po ayebana na Congo fa tanga kombo ya Kabila patriarche donc ndeko mukuna c'est normal pe atanga ye parce qu'il que non n'est-ce pas bénédiction eza na ngamba na kuna donc c'est ça ce que bino bozolo bana 2023 Kabila bino bobenga patriarche azonga na pouvoir place yo bato mususu bazo talisa biso penda que c'est pratiquement impossible que na 2023 élection ezala parce qu'il faut tout ça la recensement il faut basa la bamarambo ebele jusqu'à présent mutu ya président ya Seni ezara rambutu ba biloko wana nyonso tout ezotinda que non élection ezala na 2023 te bino sko besoin que c'est ba manœuvre dilatoire nyonso wana ezo organisé na bato bazo banga ba élection papa yo quand dis que muto ayibi que non nazana problème te no se reprocher le côté ça aucun mbango pas za condition c'est pas la population mais ceux qui muto oza que ozui bokonzi okomo réaliser que makambo na kosa ki bato na sala ngote so na zongi su na ine na ya kotika ba po bato zaki na bango balie ba otiele ba po de banane non mon frère ngana ebisio awa na pesio ba fait que bande na biso ya IDPS ba na plan moko te ya ko développer mboka n'est-ce pas bazo lokota moi ba projet sorte muto ba koti na bureau ya Kabila yo kanti projet wana ezalaki pa na bango balche ba kene boye papa dépense basala ki elekindelo balobi que non biso to sali que non tout ça mais ministre na biso finance alaxi que non mbongo ba pesa déjà mais ça détourné pour na ko se couvrir honte ba livrer nani ndeko Vital Kamerhe lelo tozo ka makamba COVID-19 to sambe awa mbongo combien tozwaki par rapport ya ba don o ba pesa ki to mona mo konzamboka pesa par na eza nango eternité ba directeur wana déjà basi balobi kuna ba directeur et puis ba ucho pesa information heureusement que papa mbongo a comprendre directeur administratif wana azali mutu azali o moko ya bino adjoint ya eteni ayaki ne mutu na bino ndeka bozoluka kotina voilà ozomona te ke mutu soka échoué akosa omoni Adam tango asumukaki mwasi na ye mutu na mutane kokosela moninga nzambe tanga ye Adam où es-tu Adam lobi non ngate mwasi opesa kinga mwasi bato na non nyoka c'est on est lâcheté n'est-ce pas donc ils ont lâcheté ils ont la mutu a échoué c'était un aveu d'échec heureusement que kadina na mbongo tanga comprendre que non batoyo soki na landi bango ba kopakolanga buzoba o bazobonga muyibi ba obenga ko rétrocommission so na koti kuna na kobima na bosoto alashe na yebo est-ce qu'on a sima nango landi mbongo ba détourner kuna na bande kuna biso ya ministère ya santé et comme siko pona ko sauver po atalika na expérience mama na kuna ba kangisa directeur de cabinet yape asale lokwa na po alingo ba ya système na bango ya fonctionnement système na bango eza ya kolobela ko tuté ezo monana yango biso sengi na bande kuna biso ya
JF wana balandela dossier au malamu. Tous écouter à la télévision pour ba tous na ka bato ba pour na kosala ba électro commission na l'écolo ya population du monde en passe. Donc ndeko nanga il faut to fongola miso tous a vraiment na passe lelo par rapport à bokonza bandeko ya IDPS d'abord bazo organiser te na kati ya parti crise leki to éviter na zo décider lelo to moni kona ba parti ba pesi président ou apesi nani deuxième personnalité na niveau assemblée mais tout le monde mutumu sala qui pas faire que ça peut décisionner côté mususu on ne sait pas qui suivre. C'est une désordre, en fait c'est une anarchie organisée, n'est-ce pas? C'est une anarchie organisée et ces désordres là n'est-ce pas, cette anarchie là organisée ils ont emboîté les pas si na gestion ya mboka. Ne venez pas dire aux gens n'importe quoi. Ne venez pas dire aux gens n'importe quoi. Parce que tous les gens, hein, ils ont du mal à désigner un deuxième candidat, n'est-ce pas, pour remplacer Bango au niveau de l'Assemblée. Hein? Dans beaucoup de temps, pour la population, le peuple d'abord. Et le peuple d'abord, c'est... Bango déjà, la dame, comme le nom m'échappe, Patricia, la dame Patricia. Jusqu'à présent, bino ne mutu bozana problème ya ko intervenir. Non. Biso na bunda babi mabunda zawana kaka kotia désordre ale bolingi te ba combattre ba loba likambo vérité ndenge ezali. Et komi obolandela bango na ba justice. Nana kolandela bango na justice. Ba komanta ba o bazo finga mama bunda na nzela kozanga na soni. Hein? Quand même merci to pesa quand même ndeko Nicolas Kazali. C'est Nicolas Kazali o yazali chargé de 10 ans chef de l'État a condamné bado wana par rapport à un comportement injure ou public à l'encontre, il y a une grande autorité, il y a Mboka. Benga bango babado te baza bato bazubundi peti babundi ti ndenge bakomi na pouvoir lelo IDPS za nango c'est grâce à bato wana ko benga bango bado te yo kanga sont des bado. Pourquoi? Parce que dans un pays normal on dit qui se gêne pas gêne les autres. On a il faut retirer quand même parole wana pona bango quand même donc yo za d'accord ya bato bazo finga mama bunda exact nazo encourager nini wana ti mais naza pe d'accord te que non ba finga rabatu que baza c'est ça, c'est un qualificatif de bado ils a injurté combattant baza bado te est-ce que vous retirer le fisc yango na lobi ba commenta bado je m'assume parce que c'est anormal. N'est-ce pas, un parti au pouvoir, comment on a s'identifier dans le parti, on a finga, mon konzi, des impersonnalités, Yamoka. Ce sont des badauds, il n'y a pas à rectifier là-dessus. N'est-ce pas? On a des qualificatifs qui eux ils ont marché. Heureusement que quand même parmi les leaders, il y a IDPS, il y a un conseiller, c'est-à-dire il y a monsieur Amokonzambo qui a condamné Kiango, et tu me demandes moi là, une grande personnalité comme moi, n'est-ce pas? J'ai pris quand même le temps d'aller étudier pour contrôler les mots et ce qui sort dans ma bouche. Je n'ai retiré parole ils ont qualificatif ils ont simba par rapport à comportement. Est-ce que nous avons babi ba melisa bango agene avant ba loba ba melamo agene et puis ba no finanga patiyage bino lelo soki bengi jeune kabiliste nyonso okambaka o tozalaki na nini o tokendai komona ndenge bosalaki matinée politique na bino nyonso to bozalaki ebele wana ndeka bazali koyemba embana ndenge bozalaki na bango wana babengi bango bado. Est-ce que yo attaque coordonnateur na bango ya organisation wana kosepela? Écoutez mon frère, hein, soyons réalistes et rationnels. Les jeunes nationalistes kabilistes au komona bango mukolomo te bazo finga mokonza mboka Félix Tshisekedi parce qu'ils sont respectueux des institutions de la République, n'est-ce pas? Bayebi malamo que non, Félix Antoine Tshisekedi c'est le président de la RDC, n'est-ce pas? Lelo a sa société qui appartenir à IDPS ou mal organisé. Alors ceux qui au moni mutazo s'identifier que à jeune nationaliste kabiliste et puis s'en prend à une institution, à une personnalité du pays et surtout aux partenaires du patriarche Joseph Kabila, wana azali mercenaire. Chez nous, nous sommes là pour éduquer la masse. Au moment où on a une activité na biso, qu'à l'issue de cette matinée, on n'a pas donné l'argent aux gens. On a qui beaucoup me pesa ba livre, mais na sumatonia to landela peto yeba soki mbongo epesa maki parce que babino ba pesa rabino bo pesa ba mbongo.
que je suis kabbyliste de conviction. Je suis derrière Joseph Kabila il y a plus de 10 ans. Je n'ai jamais été dans un cabinet politique de qui que ce soit. Navananante, chef de riz, tout ça. Je n'ai jamais bénéficié d'une ordonnance quelconque de ma famille politique. Mais je suis loyal envers Joseph Kabila. Parce que vision à Nango pour Mboka Oyo, mutu mususu akozwa te. Soki bazwi charge wana Kabila azalaka nango pona. Biona ba mascara, beaucoup pesa ba livre ba mascara. Mascara te, livre wana c'est plus de $100. Na sombi yango na mbongo oyo na salaka, n'est-ce pas? Je suis entrepreneur. Na sombi Kingakati. Na sombi ba livre wana. Bongo na yo utai Kingakati. Yoka patriarche Kingakati eza ndako nanga. Hein? Maman Olive Lembe na banani bozalaki na bango na ucho mona dernièrement bali maman na ngai maman wa boboto place okende kozwa peut-être mbongo pour organiser maman na nyoso. Non, écoutez, les activités pour les jeunes nationalistes kalbis n'organisent kango à tout moment et partout en RDC. N'est-ce pas? Ceux qui na kendaki au mona ngana maman waro to kendaki pour na honorer n'est-ce pas na mémoire basala ki Pierre Tombal ya ndeko na biso Lushima. On a kosala pa mboka na misala na ye alo mama atongela ki moi nani ya malamu Pierre Tombala wana toke kotala ngo na sima nango abengi ngana zo mwa kopa na Kingakati wana Kingakati za ndako na biso un patriarche aza kuna à chaque moment tokenda kozwa bénédiction kuna obokenda kufuka mila e kamu isarabato ebike bato kamu isarabato ba professeur ba entrepreneur a minene lokola bino bozo kende na nini oyo balobi ndenge bato balobaka bozo kende ya kofukama liboso ya nani kofuka puis botana molongo lokwa ndenge bato babanda kotanga na tango akala. Est-ce que comme isarabato belende batuna batinda ka tuna mituna yango tika na profiter na tunela bango bolanda ala lenga répondre biso pourquoi bokenda kuna botele maka molongo lokola bana classe et puis bokumba maka. Non, ndeko obi émission na yo bat balandango mingi ba na poto. Na Congo pe balandaka ba tambola mingi. Ngana tambola mingi na ke na poto na yebi. Ba portuc ba bengi portuc. Eza liboso ya sécurité, même les chefs d'état se mettent na kata fil. Pour ba bazo checker bino, bozo kota. Wana patriarche. Yo pe le tambo ki dernièrement telema ki na patriarche. Telema pe na mulongo. Kabila patriarche ndeko. Sozo kota pane fo ba kosa na moi na butu na bango kuna. Pardon? Bao bakosa kabino na moi na butu waka kuna tozaka na bango kuna. Bao balobaka na butu bozaka na bango na Kingakati. Wana liziba ya bomoi. Wapi wana? Kingakati. Liziba ya bomoi. Kingakati komi liziba ya bomoi. Ngolo ba boye. Kingakati komi liziba ya bomoi. Gula yo na koma mona ba olie nalie ndenge nini? Nalie te nga na otuna kaka mituna, nalie lokote. Nalie lokote. Nazo tuna kaka mituna na ngai. Non, yo comme avocat du diable. Avocat tenga na zotu na mituna. Na moni ko lié. On ko lié. Na lié wapi na présidence? Oya ki awa na émission, oya ki na activité nanga. Après manifestation $100 bambongo ebele. Mbongo wana nyoso to Congolais c'est un homme riche. Ekutaki na Kingakati te. Congolais nyoso ali homme riche. Ozo comprendre. Mboko yana nkita ebele, mais ba Congolais ba distrait. Nkita na biso on doit profiter kana mindele. Na la kisi oyo awa, kena ali politique, mais je ne dépends pas de la politique. Je suis créateur d'emploi. Je ne suis pas demandeur d'emploi. Je suis entrepreneur. Et na kata ya matinée politique tout ça là ki wana. J'ai eu à démontrer aux jeunes qu'il faut baser la créateur d'emploi et non demandeur. N'est-ce pas? On a parlé de l'entrepreneuriat des jeunes. N'est-ce pas? Et pour nous solo, j'ai acheté ces livres, je les ai donnés pour dire que tant qu'il y a une manifestation, il y a des IDPS qui sont bambongo. Mais oh, il y a des jeunes nationalistes, il y a des jeunes nationalistes qui ont des livres pour approfondir connaissance et puis pour exploiter un peu na biso. Et surtout que ces livres-là parlent de la démocratie et la limitation des mandats en Afrique. Et donc, ils ont des jeunes qui sont la marginalisé. Base la traîner tena ba politicien pour tango azoluka azelo moboye ayeko zo bango asalele bango asima nango soki azwi bokonzi porte kangami, n'est-ce pas? Nangonga kolia porte kangami bana bakomi bambwa eye asanze ba camarade mais ngonga tango azimoni ke non bokonzi azwi na nte azana nzela oh non oh base mais tango azwi bokonzi population jeunesse wana eza marginalisée biso lokola ba jeune il ne faut pas seulement qu'on soit des PPS ou des PPRD jeunesse en général. Nous devons faire la mise pour que non na comportement wana ya ko marginaliser jeunesse.
Donc c'est un comportement qu'il faut au fait décourager, tout se révolter. Ni des pèses, peut perdre parce que dans le bérango déjà non. Biso après biloko nyonso bazo kosa kosa bino, il des pèses na peut perdre. Obi ki bala bato moko. En tout cas, yango lobi ke no ba onyo so balobaka na moi ba kenda kuna na obengi kingakati liziba na bomoi. Tokomi ko chité, tokomi déjà na suka. La sala déclaration que non ba violer constitution. Balba ki azanani. Yango po muto akoma na bokonzi fa kende. Ko zela kuna nzela kingasani babike no atanga muso bakoma na jipa affaire rezoleka ba kanga na nzela. En tout cas. Donc bakomi ko sala donc la mutu soka azana mwasi na ye alinga te mutu musu aleka kuna kabila ai patriarche do lobela yango na sonité ya solo biso to yebi yango yango biso to na sonité ya lobela yango en tant que ba jeune nationaliste kabiliste que ali président oyo aleka na mboka oyo ya liboso apesi biso alternance to zimo konza mboka ya sika kingakati liziba bo aye omoni mokola komaki na Sénat na baba bakomi koloba bana bakimaki ndako bakomi kozonga babike mutoyo azali vraiment na capacité ya kitoko ya kobongisa mboka na biso en tant qu'ancien président. Je pense que c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Lilobano ya suka par rapport à nini on a 30 secondes. Liloba ya suka koloba kobenga ba congolais nyonso to fongola miso. Mandat eza pona 5 ans. Mandat eza pona 5 ans plus 1 minute te. Bande on a biso IDPS basala mosala po mboka ezwa kimia. Batika distraction, motomoko te azali na PPRD, soit na FCC pour faire échouer bango. Je vous disais, c'est par ici, c'était un plaisir pour nous de recevoir M. Alain Alang sur ce plateau. C'est par ici que nous mettons fin à l'émission Oyoyo pour aujourd'hui. Numéro nanga yangoana. Benga loba mutunini oyo to yamba yo pe ozana bezo to yamba yo numéro nanga yangoana benga loba eko tokoya wana place ozali eko zala malamu tokutani à la prochaine et Inch'Allah. Volding Gituka, Derrick, à l'assistance Christine Masengo et puis Otozo Benga Moïse Mbiye, Jiskin Zola, je crois que pour aujourd'hui, Tosuki Awawa, Tokutani, à la prochaine. Ciao. Ma mission TV, le miroir du monde.